awa bande kotosoko bakaka lisolo na biso. Voilà masolo na kati ya mabele oyo epekisama. Et voilà poursuite oyo mokonzi sima ya famille moko filme na biso The Forbidden Land. Tolobi bongo terrain oyo bapekisa mabelango kotia lokolo te. 4e saison yango yebandi. Esika toti kosuka voilà tomona olachi nsoka mwana moke awutaki na présence ya badeyesi ya mai. Liboso na tomona Igwe palinga longola na nzela abeta banguya nguya pamba yepa zongisi force yeba euti na basireni na yebi azalaka na bracelet na loboko elongwaka te. Etengo abeti moko mokonzi dispari. Mokonzi bongama ozana monguna ya mwana moke keba pilipili ya moke soka makasi olama ye wana vert nani akoloba Mosena Nzambe akangami bakulu na bamemie na bisika oto yebite babandi ko torturer l'homme de Dieu nabia yo kanga neno monoko yo batindi yo nalobia batindi yembela batwa bela mulimo mosetu soko bimiso siko totala bela Nzambe wana walongola ki Daniel na libula bakosi belela esikoyi nebisa bino oyo kelanga bawa te nanu tozu ordre te papa sambela surtout tozu ordre nga sala prière asuka Zambe na bomoi Zambe na nguya Zambe na longa yo kasi Nzambe ngozobela aya watomona Yesu kanga monoko kanga na ino kanga monoko na yo yo ka torture papa nanga mais banda mikolo ebele ozaka aboye oza na posa ya traitement ozoloba nini traitement wana donc nga na longwa awa namona docteur sima na koti na hôpital oui papa fausse traitement te namona nano maladi boye te papa oza na posa ya médecin na minute oyo merci quand même pour na souci na yo kasi jamais nakomona docteur tout ira bien nakobonga nanga natango wana bapaka bangwana baza kokota bapesi lokomu na mokonzi honneur majesté au roi Igwe obika mbula koto mbula kama obika libela totombeli yo mikolo ebele umela Igwe umela yonde nzete monene telemi na kati ya zamba yo oyo bameka pe balemba balongola jamais na ngwende ya bokonzi yebi yo Igwe bandeko matolo ebele po yebike na suka nango bapese mo eloko mwana na ngai tika biso sikoyi. Voilà tomona masolo kitoko bango na bango babetango balobi mwana yo kozala te. Oh non. Boba te la papa malamu. Ouais, justement. Bango pe batikali. Yo petika matolo ko conseiller du roi. Présence ya grand maître na bango. Aye kotala. Amonani. Sa majesté. Le grand maître na biso asaliao. Ba PCP ba hommage. Le grand maître. Biso to sous-estima qui vraiment ba pouvoir oza na kati ya mwana mobali oya botei. Sa majesté. Mais nakazi ki sosi seki likambo deja ya motei wana. Nanu te. Azaka ka vivant. Le grand maître na biso. Alobi. Esengeli. Okene na mboka mosika kozwa pouvoir oye koluka olonga motei pe na mwana moke ya mwasi. Bandeko bakomi ba ennemi moko penza ya minene, ba ennemi potentiel. Et comme mwasi nanga makanisi na bango po nanga na yeba kite. Mais naza sûr que balinga kite nga na vivre. Ezaki kaka nde na grâce ya Nzambe nde lelo naza vivant pe na échapper bango. Nzambe nanga aza malamu. Oyebi na bandeko benga. Nebi te raison nini?
esaki ke nazozwa te na telefone nyonso nazalaki nango bazwi eloka batikelinga moko bible kaka oyo. Oh, bana mibali oyo sûrement bauti palais royal bazwaki ordre ya Igwe, sûrement Igwe atindi bango mpo bazwa yo, mais jamais batangaki komba Igwe. Bande kobenga kombo moko Jaja, olobi Jaja nayebi na ngai ete babande kozwa instruction pa na ye ya solo. Naza na doute te. En tout cas bana mibali wana bazwaki ordre uti palais royal, balingaki sûrement yondo kufa. C'est le temps biso tolonga na mboka oyo. Hein? Ozoloba nini wana? Chérie, ozomona te ke toza sécurité te awa. Tala sikoyo, tala yo moko. Chérie, est-ce que biso moko tomimemaki awa na mboka oyo? Tobanga ta mokete. Zambe oyo akamba biso ti tokoma awa azana objectif mission moko ezali pona biso. Nayebi ke amemi biso pe awa te poto kufa. Sikoyo o perdre kondima na yo pa na Nzambe. Deo. Juste que esingi tozala quand même na sagesse ya nyoka ka ndenge Bible lobi te mobile na ngai. Hein? Telaka yo siko ba condition komi nango vraiment. Chérie, s'il te plaît. Yoko bangate. Zambe oya kotia biso na mboka oyo. Ayebi pona nini tozali awa. Akolongisa biso tanke toza na mission pona ye. Kobangate. Oya bomakaka nzoto ya pamba. Nalakisa yo écriture elobi yango. Ah bon? Matthieu 10, 28. Le grand maître alobi, c'est le seul moyen tokoki ko gagner tolonga ba pouvoir wana. Sinon wana rene na biso komi na suka. Nazo comprendre te? Siko tozo bundisa nani awo? Tozo bundisa Okonko? Tozo bundisa mwana moke mwasi? To motei. Siko tozo bundisa nani? Tala. Siko tomikoti na makambo. Siko ba solution ebungi. Ndenge kaka grand maître lobi. Nyonso koki kosala nango ndenge kaka voyage ekosalema na mboka mopaya. Pe tozi eloko ekopesa biso victoire. Est-ce que ceux qui sa majesté ke ya kozonga vivant? Yo, ozokanisa siko nini na sima wana? Sa majesté azaki guerrier. Pas guerrier. Alonga ba mboka ebele pe azonga na victoire. Oyebi na bilimo ya bato ebele aganya pe na yebi ka kokenda kozonga na ilonga. Aza na victoire, naza na confiance na mokonzi. Makila ba guerrier zakati na ye. Ebosu kasi soki azongi te kasi vivant. Toloba lokola mibali ko toza bazoba te. Na yebi ke sa majesté akovoyager na mboka bapaya pe akozonga vivant. Pe demi akolonga eloko mabe koyela ete. O eza devoir na ye envers bana mboka. Po toza na posa te to perdre moto mosusu na ba pouvoir mosusu oyo toyebi te soki wuti wapi. Kino wapi to kozela kasi voyage yango. Dans 48 heures. Ndenge na ye ndenge na yebi. Omoni nini sa majesté? Est-ce que kosala yango? Soki yango nde eloko ekobatela ngai nafanda na trône na nga oyo naza prêt. Pe soki ekobatela bana mboka nakokende. Mokonzi pona pouvoir oyo alobi akolata mosala oyo akolata likambo tina suka. Estela mazokonko obika batami na sa moniere akomi koluka akende azunguluka abombelongi aza recherche na mokonzi mboka. Memasi okonko batu bayebi okada na tai ne tambuleli bazali na zolo no na ya munene na munoko na ya mbebo na bayebi na bango atotie mazopo atotie moniere abandi kotambola sûrement ayoki ke mona na ye ya mwasi olachi aza vivante amitungisi alobi jamais pona nini natika mona nanga mosika naza siri yango ndezo tambusa ye totala. Voilà Yohana akoti na ndako epa ndeko na mwasi. Ayebaki te nzoka batamaki na sa moniere. Mama yeka oncle Okonko ekene lobi nini?
atala boye yaya na ya koti mwana moki abimi olati atali papa abeta bamasolo bato mpe bayoka yoka alobi na famille na ye dans 2 jours ovoyage yo moko papa 2 jours yango dans 2 jours ozokende onou akolanda ngai nakokende nga moko te mpona nini kasi onou ozokende na traitement médical ok baexamen kende na mwasi na yo nalobi naza na baraison na ngai papa baraison eza nini sikoyo batraitement médical yango kei oyo basoin wana esengi famille na yo ayeba te ata mwasi na yo palanda yo te oza na courage yo ya kotuna ngai baraison na ngai estce nakosengo permission mpo nasala eloko na mokili oyo mwana yoka yebisanga pardon sikolobelanga pardon papa très bien question eza sous te mais papa nalobi question eza susu te boyoki nga malamu alobi ake kotala monganga ake osalisa baexamen mais moto alanda te kaka onou estce oye awa na eloko oyo ya mwana na yo nayebisaki omema namemi yango me nazokamwa ndenge nini otindi ngai nazo eloko oyo eza ya mwana na ngai ya mobali mpona nini namema ngo ezali mpona parcours na yo ezali kolakisa ke guerrier abongamaka malamu mpenza avant ye akende na guerre ntango okokende na mboka mopaya yeba ete okozala exposé na ba esprit mosusu oyo oyebi te yango esengeli komilengela kasi esengeli otambola avec beaucoup de prudence mpo bachance na yo mpo okende ozonga eza mpenza moke kasi esengeli okende na voyage oyo mpona avenir ya règne na yo mpe mpona avenir ya mboka o monene oza kaka na 48 heures 48 heures soki olekisi kaka 1 seconde yeba ete okozonga mpe a lisusu te kobanga te ngai naza nsima na yo parcours yango ebandi na mobeko boye ebandi déjà ke kolekisa ta seconde te après 48 heures voilà igwe okara bato bayebaka kaka igwe me makambo ezosalema awa mingi bayebi yango te voilà basali ba incantation akoti na kati ya nzongo ono mpo nini oboyi koyebisa ngai esika mobali na ngai azali mpenza ono oyebi bien ke bafere ya royaume oyo etalaka yo na mobali na ngai talanga malamu nazo sentir que c'est comme si ozolobelanga mpenza nyonso te nayebi te mobali na ngai akufa aza vivant soki na ntango oyo aza leve kutu nazoyeba na ngai te naza na confusion siko nazoyeba na ngai te position na eza ndeni ma reine yo kobanga te mobali na yo aza mpenza malamu aza en sécurité ye mpenza bazobatela ye kuna mpona bokonzi oyo royaume responsabilité nyonso eza sikoyo na maboko na yo na ngai nayebi malamu eza nango na problème mosusu te eza nango na ntina te ya kobanga-banga ya kolenga-lenga nyonso ezali malamu ma reine yo okoki kobanga te mpona mobali na yo okoki kobanga te mpona bokonzi oyo tout va bien eza na bacondition malamu me bandeko regard oyo ezobangisa ngai awa esika bango nyonso basanganaka babelelaka pouvoir du mal bayebi oyo esangisi bango bayebi oyo bango batosaka bayebi nani bango bandimelaka réaction mokonzi sakei alobi oyo ake esika ya mabe esika
esika kei ici ezosenga biso tozala nsima na ye. Mais mpona nini kasi? Oh grand maître, yango nalingi mpe nazwa baréponse nazoyeba te. Moto nyonso oyo aza nzinganzinga na ye azala vigilant, yebisa na famille na ye basambela na bougie ya rouge na buto lelo na 2 heures du matin. Ah, okoloba me bato bakondima ndenge nini? Olobi prière na bougie ya rouge na 2 heures. Ah, mais ya nini yango? Mais mpona nani? Mpona sa majesté le roi. Mais mpona mokonzi aza na posa ba prière. Ah, mbala suka papa na obimaki na ndako. Alobaki ki akendeki hôpital mpona ba examen. Mais nazo comprendre te. Sikoyo, ba examen médical eza likambo nini na kosambela 2 heures na bougie ya rouge? Mais sikoyo relation za wapi nazo yeba nanga te. Oh, la reine, oko comprendre te. Mais yo la kisa bisoti. Merci. Ono. Hein? Wapi papa na ngai? Azan hôpital. Mais azan na posa prière na bino. Ok, très bien. Mais ma biso hôpital ango to sambela kuna. Te, ce n'est pas nécessaire. Boko sambela te awa. Obi na nito ko ekomi nécessaire. Mais ma biso hôpital. Papa na biso aza wapi? To mona yeti. Ah, wone ça nécessaire te ma princesse. À vrai dire, mokonzi azan na posa te bakoma ba mona ye. Yana atinelinga message. Ah, ono sikoyo eloni yango zobombela biso. Nini yango kasozolo bela biso tenga na mwa bana ngai. Nini yango kaka? Mobile na ngai est-ce que aza malamu? Azana malamu akobonga na ye mais ezaka ke non azana condition moko critique. Omoni raison? Falomo otika ngana bana tomo na ye. Olie ovanda wana oloba ke non mobile na ngai azana pasi biso toyoka kaka yo. Ma reine, sikoyo eloko azala ngo besoin c'est la prière. Penga pena kosambela pona ye. Ono obi na ndenga na yebi malamu kosambela na bougie ya rouge eza mystérieux, eza doctrine na Christ te. So papa nanga pas chrétien te. Ono papa za wapi? Ono mobile nanga za wapi? Nani akopesa vraie réponse? Bango bazo komituna bazo zokaka ya noté. Wapi le roi? Voyage oyo nzoka mokende bayebe sika kei. Si siko nazo comprendre ka te. Poni ono walobi makamne sona lobaki. Sikoyo, azobomba papa po ani. Sûrement papa sa kote ba culte moko secret. Olobi nini? Et bon sikwa kokota wapi? Elo nini? Eko senga biso to sala les prières na bougie ya rouge. Na moni bato ba bombeli biso loko. Ozo na raison. Siko yuso lo banini wana. Nazo suspecter que ça ne va pas quelque part. Na bande ko suspecter makambo yo. Mais sûrement papa sa kota na culte moko molili. Mais azoluka bongo abate la trône openga nazo nango pepe besoin te. Maman ni nazoloba nayoka ba histoire. Nayoka ba histoire. Ndenge papa azwa pouvoir oyo. Trône oyo eza ya famille na biso te normalement. Nayoka histoire ndenge papa abomaka mokonzi azaka liboso na ye. Pe abomaka na famille na ye. Siko biso tofandi na trône na boye. Papa ye moko mikomisa mokonzi. Oh, parfois yoka makambo yo na bato bazaka na zuwa papa na yo. Bato bazaka na zuwa ya trône. Bato balingaka ete babetela ko masolo wana. Eza vérité te. Maman oyebi ke eza vérité. Bato nyonso pe bayebi yango. Eza kaka kenon bazobanga nde papa po baloba ngo. Pardon. Ngape nazako na posa koyeba. Assez. Buzo ba wana pesika. Tika. Bino bano botika. Trône oyo eza ya papa na bino. Chima. Pe yo okozwa reine sima papa na yo. To sisi makambo yo. Discussion oyo esili. Assez. Hey! Baza komituna lelo papa bungi. Alobaki ake hôpital pour un examen général. Ah! Mbaloyo na ono wazo loba ya kobanga. Nzoka ba réalité sa mosusu.
tala mama ponge katani alala kate azokanisa kaka est-ce que likama sekwei kuna moto akopesa réponse nde nani. La reine alamuki na butu makasi alingi kaka yeba est-ce que le roi aza kaka vivant. Biso pe toyebi te. Ah, tongo etani makanisi ebele susi elati bango. Famille royale basekaka susu te. Tala bango na bilongi ya mawa. Maman, esengeli tosala quelque chose na likambo oyo papa bungeli. Toki contacter la police. Maman. Oh, soko bengi la police ko yebisa bango nini. Tokoloba la police ke papa bungi banda lobi. Bakosala quelque chose. Bakosunga biso. Yebisa ono asala makambo wana. Aluka ndenga kosala recherche. Te mama yo pesala quelque chose. Tokoka na maboko te. Tout ça quelque chose. Voilà tout le monde a pasteur Nabiso Ayamba le prince du royaume Chima. Ah, boye imala mondeko. Alors, mon prince, visite na yo awa na ebite za likambo nini? Pasteur toza na likambo. Toza na problème ya monene na palais royal. Nakanisi papa na ngaza na danger. Mokonzi? Oui, mokonzi. Papa na ngai aza na vrai danger, pasteur. Pasteur, nakanisi papa nanga à côté déjà na culte noir. Na yebi. Oza na posa oyeba yango ka sikondo yebi. Yo yeba kiango déjà. Pasteur, pardon. Esengeli osunga biso. Nalingi papa nanga kufa. Nalingi osambela pona ye. Pardon pasteur. Nakanisi batu o basima makambo balingi baboma ye. Alors que c'est vrai. Mokonzi asanganaka na ba sataniste pour invoquer le diable, pour invoquer la force du mal. Nzoka makila tangisaka kanda zalaka nango motema mabe na population eza bongo nde batindaka ye na monde na bango bautaka. Bopesa ngai ba instrument nyonso oyo ye ayaki nango. Elamba ya mwana na ye ya mobali. Elamba ya prince ekomi na culte ya ba sataniste. Wana exactement eloko aiki koyebisa biso na palais royal lobi na butu. Bandaka ou balobeli biso ki papa kei ezela prince zela. Oyebi makambo ezosalema. Elamba oyo na maboko ba sataniste eza ya prince nzoka bazoluka ba frapper, ba boma, ba bebisa parce que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Oyebi, eza na likambo ezosalama na monde spirituel. Yo nde na problème. Tika nga na sambela pona yo. Ndeko, zwa Biblia. Makambo nini tozomona? À la même instant, nzoka moto azobatela yo bandeko. Zambe oyo sambelaka. Ayebi na tango nini? Mongo na kozala na posa ko frapper yo. Ba sataniste balingi ba sacrifier. Bako sacrifier le prince. Nangonga wana. Nzoka nde a se retrouver na maboko ya mosene na Nzambe. Voilà bandeko tozaka na distraction. La Bible dit veillez et priez. Oh, car l'esprit est bien disposé, mais c'est la chair qui est faible. Nzoka bato bazoboma, bato bazobebisa baza na ngambo. Alors que na tango wana, nguya na Nzambe esengelaki ebatela moto moko. Voilà ndeko, oyebaka monene na Nzambe osambelaka te. La Bible dit que ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent pas tuer l'âme. Mais craignez plutôt que celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la GM. Yango kobanga na ote motabumaka nzoto apamba. Oh, bango pe na ngambo yo confusion koti. Confusion na ngambo monguna. Bazo luka prince azomona na te. Voilà bandeko oboya kanzambe pamba. Ozelaka nano makama ekoya ndoki mambango oluka nzambe na makasi. Tela makambe salemi. Grameta ndingisa moto. Elikolo ba pona kobatela mokonzi to igwe. Eloko balingaki babongisa ezalaki ko sacrifier mwana ye. Lokola mwana na ye na maboko ya Yesu Masiya batikali na confusion.
Onou aningisi moto. Voilà bazana échec. Voilà Satan azaka na epamba. Soki asuki akomi zoba. Voilà elonga na bato oyo bakokumisa kombo na Yesu Masia. Oh, le nom de l'Éternel est une tour forte, dit la Bible bien-aimée. Le juste s'y réfugie et il est en sécurité. Oh, Onou. Bokende na ndako ya Okara. Bokende kozwa eloko ya mwasi na ye to ya mwana na ye mwasi. Bokende kuna mbangu boya awa. Boye sa majesté. Boye grand maître. Oh, monene ya Nzambe ebikisi moto. Oyebi ndeko na ngai eza na guerre moko na monde spirituel na tango yo. Ndako na bino eza na problème. Oyebi soki totelemi awa te sikoyo, toselepele kote sikoyo eloko mabe kokoya na ndako na bino. Il faut que moi je te répondrai. La Bible dit je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Makambo ebatami na tango yo batu bakoyeba yango na nzela liloba. Tata zoloba. Ah, mwana ngai. Sûrement oyebi ndenge famille na bino bozaka lié na kati ya pouvoir royal. Mwana na kati azoloba na miroir, azoloba na reine na ye. Mama nanga beta lisolongo kasi na linga koyoka ngote. Nazala posa na betelo nyonso me na lingite na présence no awa. Eloko moko kati na ngai zoloba ke bato yo mabe nano basilisite na famille na bino. Ah, Olachi azako loba na la déesse oyo ya mai. Nayoki yo boye la reine. Nazalaka toujours alerté. Hey, ozoloba na nani wana? Hein, Olachi? Papa. Nazoloba na nga na mutu te. Nayoki ozoloba. Ozobomba nini wana? Eloko te, lakisa. Ah, azana communication na monde ya basirene. Monde ya mai. Ba tikela pouvoir moko bandeko toyebi ezalaka na bracelet na loboko. Elata yepe landaka ekino lelo. Tango pasteur en fait akomi na ndako. Abandi kote ya bango. Na tango yo, tout arme forgé contre vous sera sans effet. Oh no! Oh no pa wuti na cérémonie. Oh li kamni nyao, muto sosa ni nyao. Yo babengisi yo. Ngam na bengisi ye. Na bengisi ye awa. Papa na ngaza wapi? Oh no! Mobile na ngapa za wapi? Pesa réponse. Mokonzi akosepelate na makambo. Boye bisaya bimawa sikoyo. Boye bisaye. Non non non. Eza décision na ngai. Oh no, okoloba na ndako atata na ngate ozoba décision. Bon, nakoyebisa na bagarde. Yo meka oh no. Pesa ndako na ngai. Mobile na ngaza wapi? Lokola oh no, pesa bango réponse. Proverbe 14:5. Olobi, et comment que témoin fidèle à l'obaka kaka vérité. Mais un faux témoin me magalokuta. Pesa bango réponse. Mokonzi azawapi. Etaliote. Etaliote atele lokote. Pole pa ozalawa. Etali biso onou. Toeba papa na biso azawapi. Mema biso pa na ye. Mema bango sika tata na bango azali. Sikoy okokima ombre na yo, jamais okokima responsabilité na yo. Wapi Igwe? Igwe aza wapi? Tata ya ndako aza wapi? Mema bango na tata na bango bamona ye. Yo zoloba mingi. Roko rieketeke chika baba roko boko. Roko rieketeke. Roko riakakaka. Roko sheke chika baba. Yo molimo mabe. Na tango oyo ozali ni l'essence fait na kombo de Masia na telemelio pe na lobi na tango oyo yo moto mabe okokufa kende na bisika bikauka bandeko résistance nzoka faleka kezala nzoka nde molimo ya makasi ebengani molimo ya pete ono abimi kombo na Yesu ekumisami. Papa nalingi na yeba makamyo lingolo bawana. Menga jamais nakokima mboka papa na ngai. Ata kutu ndenge nini wonesa buzoba. Eloko tozomona ngambo moko bazopola pe bazana échec. Ndenge nini ono wakeko umela boye. Oh mon grand maître.
Est-ce que na kenena lukaye? No. Te. I smell danger. Nazo sentir danger. I smell Na sentir mabe pe danger. You succeed. Ono ou est-ce que yo réussir? Te na longité, grand maître. Mote yazalaki na bango. Ba empêcher ngai. Je vois. You surely get what he wants. Sûrement, Torozwa eloko otozoluka. Meanwhile, Mais en attendant, Raka is in serious danger. Oraka, le roi, azana danger makasi. Et sengeli sikona secourir rien d'abord. Bango pe bamonaka danger. Bango pe bamonaka makama na bakokoso. Bakokbaka pe na suka pe basengaka lisungi. Na tamoyo. Eloko nini na kosala pona mokonzi o ake mosika. Kuna pe mokonzi alobi bosunga ngai. Bangwana balobi basunga mokonzi. Papa na ngai azaka guerrier. Biso toza ba cochon te ba connard te. Tokotika te. Ah, mongonga nani nakati wana? Wana mwana nga mwasi. Oh, mais olobaki azaki ye mokoti. Mais c'est comme ça zo swana moto. Papa comprendre te. Oh. Mais mwana mwasi ye moko na chambre mingongo mibale. Azo sola na la déesse. La déesse azo pesa ebe instruction. Wana zo solo la bandeko ba formule belé et kokite ko bimangana pese la bino. Papa koti. Atali mwana pe atali. Igwe de retour. Tolanda. Biso to échoué na ba matériel nyonso oyo memela biso awa. Esengelo yeba que c'est la guerre. Ba échoué. Mbaloyo la déesse de la mer abimi. Po ba échoué lisusu. Bitumba mosusu e bandi. Bino bozo kene na bitumba. Est-ce que boza bien équipé pour la guerre? Boyebi ke bozangi nguya nyonso. Tala, kokota na territoire na ngate na bengi sio awate. Yozo pesa ngai mitindo. Olobini ke no. Ngana kota territoire na yote. Yo bosani oyo mabele na ngai. Eza mboka na ngai. Pe na zongi pona contrôler o eza ya ngai. Rene na bino awa ese sili. Na yebi. Boyebi te nini boko sala pe bosuki. Moko. Grand maître abunda na miso belève na ye. Grand maître ala ki sa numéro suka belève bandima. Nzoka grand maître ngwa bimi lembele. Ba puissance ya molili. Ezala ya la déesse ya mai. Ezala ya grand prêtre ya secte oyo. Ola. Yo suki sa bango nyonso. Alobi na akoliti na ye na sima. Ola chi. Nalobi malamu. Bango nyonso baza na nzambe te. Po bango nyonso babeleli kombo na Yesu te. Oya leki makasi alonga ka na molili. Po tolobi te ke notanga gagner nde nzambe te. Yango te. Olachi. Bapaka bakomi kolenga liboso mwana moke. Transmutation. Refaitement de puissance. Pardon. To kufate pardon. To boyi liwa eza pasi. Mwana liwa eza pasi. Moto epela. Tala mwana zikisi. Olachi apelisi moto. Apelisi moto na nguya ba pesa ye na mokili ya ba sirene ya mai. Abandi pe kosalela nguya yango. Na comprendre ke ba pesa ye nguya oyo bomaka. Ba pesa ye nguya oyo esevanjaka. Ba pesa ye nguya oyo ezongisaka na kanda. Wana biso peto sosola. Eske nguya yango ya malamu e. Ono wa kufi ya ziki moto. Bampaka bakomi kosila. Olachi azosa la vengeance. Voilà esprit à vengeance de Latiye. Nana tikali. Igwe oraka. Yemoko kumu. Voilà. Alobi yo bomaki mama nanga ipende konanga mobali. Yo motoyo une bête osanga motema. Mawesila yo afongoli misu. Nandimi na ngai kenaza une bête
Pe na ndimi lisusu ke na bomaka mama na yo na ndeko na mobali. Kasi pardon limbisa ngai. Nasalaki masumu limbisa ngai. Ah nakolimbisa te ekomi trop tard. Molimo nini olimbisaka te? Molimo ya vengeance pe ya kanda tala ndenge salaka. Elimbisaka te nzoka ebomaka na sima. Ah to comprendre esika nyonso akolakisa kanda na ye esika wana moto akokufa. Molimo oyo eza molimo ya Nzambe te. Wana tolo bango malamu. Na famille na bango. Ah ndeko na ngai. Est-ce que moko na bino moni mwana nga banda tongo? Te? Tomoni ete? Ah nakanisaki azaki na chambre na ye. Mais si sikope na moni pété hein? Bazoluka olachi. Et bon ngaki wapi? Mais c'est ça la question. Est-ce que bo sentir te ki mo ba changement moko eza na kati ya mwana oyo? Uta kizamba. Oui oui. Tozo banga nde koloba ngo mais tozo mona ngo. Ngape na moni ke ça ne va pas na mwana oyo. Na ba comportement na ye. Na moni eza possédé na molimo. Yoka ekene olobi nini possédé? Boye oncle na ngai noko aza possédé. Yaya. Eza na pasteur moko. Oyo asalaka bikamwa ba miracle. Nakanisi soki to pese likambo oyo solution kozwama. Noko mama lobi malamo. Tala esenge to benga pasteur asala quelque chose. Likambo nini etikali bandeko. Voilà. Ba méchant bazwa sort. Baye ba pe mokolo na bango asuka. Mbala moko moto kiti lokola ndoki. Ba servante, ba serviteur. Ba servante. Ba garde. Ponyoka batela molimo ba palangani. Tela igwe azonga nelongi oyo batu bakoki koyeba te. Tela igwe nenga zozonga. Lokola moto asilisi banguya nyonso. Lokola moto atikali kaka étiquette ya pamba. Azoloba te. Voilà azonga très épuisé. Oyebika ndenge ndoki akitaka soki essence esili na koni milinga nyonso kwai abambani pu na kati ya ndako babande pe kozela papa. Metela mokolo ngo pe azongi azoloba kaka te. Mokonzi, papa, chéri, motona titre na ye. Papa, azoloba te. Hey, mokonzi, bazotala. Papa papa lobaka te. Auti kozwa grande défaite. Pasteur. Motei. Pasteur nazana poso sungangai. Likambo nini papa? Eloko moko ya mabe eza na mwana nga mwasi. Pardon. Naza na poso landanga na ndako. Atokende pasteur landangai. Oh, la Bible déclare, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis, mais confiez-vous en ses serviteurs les prophètes, vous réussirez. Muye moko so lobate, baza mibale. Bango pe bazota na sima. Nayebi ngai nayebi moto o na poni pona pesa trône pe moto yango akorégner pour l'éternité. Bato sima bakoya koguma belanga lokola une déesse ndenge bamesanaka liboso. Abimi regarde bango pe batali bamoni une déesse. Mabele oyo siko eza yanga na yo. Oh jamais ekozala ya bino te. Kolo Yesu Masiya yende mokonzi mabele oyo. Yende mokonzi pe akolonga na kati na Biblia ekomami ete Zambe yende mokonzi ya libela. Impossible. Yeba ete ngande na landi na bundi pe na yebiko nako régner nako konzamboka oyo. Yeba ete Zambe na nguya aza Nzambe oyo akela yo. Yeba yango. Au commencement, Genèse 1 verset 1. Au commencement était la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Yo, olingi ozo mabele na se o eza yo. Oh,
eza yende mutu abenganaki milimo mabe na mboka. Yo yebe eloko te. Oyebe te mwana. Yeba ete 1 Jean ekomami ke Nzambe yende lumière pe molili nde Satana. Yeba ete molili jamais ekoki kobengana molili mosusu. Le diable ne peut pas combattre le diable. Yesu Masiya nde mokonzi. Comment ça otengelanga kombo wana? Kombo na Yesu Masiya tendenge salaka bango. Etikali yepe la déesse abima atika bomo ye mwana mwasi. Abima parce que ola aza possédé na molimo ya sirène. Aza possédé voilà délivrance. Affrontement ya deux esprits. Molili na lumière. Mokonda kolonga. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, molimo mosantu na Nzambe. Molimo nanguya. Molimo nanguya. Yo Satana kende mosika na bisika bikauka. Mbala moko kimi ekoti. Molimo oyo epoti mbango kimi. Voilà toyebi. Moko ndalonga kana suka. Voilà likolo kombo na Yesu bato balonga. Et ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Tango mwana lali libondeli ya mosena Nzambe de la musiye. Molimo moko ekei. Elikolo ba mwana atikali ndenge babota ye. Atikali moto oyo ayebi likambo te. Ndeko mwasi na tango oyo, je déclare la liberté totale. Kangolama mosika na yo molimo mabe. Au nom puissant de Jésus. Olachi alamuki. Alamuki atali. Asutuki toza wapi. Voilà bato bakumisa Nzambe. Kimia oyo euti na délivrance. Et voilà mokonzi pe azu sor na ye. Lokola ekomi boye. Bapaka bavandisi mwana mobali. Bapaka koko nanga pe tata nanga bakufa likolo ya trône. Mama nanga vandi awa. Abima mboka oyo bambule bele likolo trône kakoyo. Na lingi nanga te nalobake nazangi respect na trône nango. Mais naza intéressé te. Bolimbisa ngai. Mwana biso. Tela ko regretter loko moko te. Eza héritage na yo. Pe na sepeli. Bayibisa oke no koko na wazaka mokonzi mboka oyo. Avant que oraka mokonzi oyo aya koboma tata na yo. Nalobia esengeli ozwa héritage pe orenier ozana makila bakonzi. Koboya te mwana ngai. Mwana ngai tala. Ngapele nazalaka moto wana oyo asengaka mama na yo azonga awa na mboka pe na prometaki eka ozala na sécurité nyonso parce que ngape nalingaki kobunda pe nasala ete igwe oraka alongwa na kiti ya bokonzi me Nzambe akumisa mapwe salami ndenge tokanaki mwana ngai yoka oyebi bana mboka balingi yonde ovanda na kiti ya bokonzi boye mon prince biso nyonso tondimi tala ko rejeter trône te c'est parce que ezali droit na yo oyoki ngai d'ailleurs mutu moko pete azoboya yo vanda esika wana mwana ngai biso bampaka tokoki kokosa yo pete jamais. Trône wana eza nde ya yo. Eza droit na yo. Na yango yoka likambo bampaka baza koloba. Yo ndima. Biso nyonso toza sima na yo. Mwana nga pardon. Tala ngai pardon. Na bondeli yo. Yoka liloba ya batata. Et voilà justice yango moko ekomi kolongisa mwana mobali oyo. Pendant des années babotolaka bango trône. Nzoka yenda zana makila ya bokonzi po koko na yenda reniaka lokola roi. Lokola moto mabe akoti azui trône na makila ya bato. Lelo yepe balongoli ye na nzela ya makila. Mwana mobali aza le seul héritier oyo atikali na lignée ya bakonzi. Esengeli bango pe ba renier ba retrouver ba droit na bango. Abandi kokanisa ti bapaka balobi
atali apesi bampaka raison. Elelo enfin mokonzi amonani cérémonie oyo eza po balatisa ye nde couronne en tant que igwe. Et voilà cérémonie oyo mboka ezalaki kozela véritablement po nzamba mabele pe bakosaka bango te. Banzamba mabele bayebi kozongisa toni na bakolo nango. Bamiyibi nyonso bakufi te